Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Merci en tout cas. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. Bon début de la semaine, pardon, à tout le monde, partout, Boza, Kolandabis, en tout cas. Bon début de la semaine, Kati na Nkolo Yesu Masia. Merci en tout cas, Nababono Baza fidèle. Lorsque je poste une nouvelle vidéo, Baya Kawana pour na ko liker, ko commenter, ko aimer. En tout cas, un grand merci Nabino pour notre soutien Nabino. Bon continuer à partager, hein, bon continuer à partager ma vidéo Nabiso, bon aimer, bon commenter. Il y a un des autres là que et tozo makasi tozo moi makasi wana ya ko luke la bino ba information. Merci en tout cas, merci hein, ils a vraiment la motema, ils a na motema. Alors boyebi tozaka na news mboka hein, ba news ezoyaka concernant mboka na biso, soki olingaka mboka. Donc, okozala vraiment branché l'émission Oyo, okolandango tina suka pour comprendre ba news Oyo, toye libino na mukolo ya lelo. J'espère que bomoni déjà titre wana, biso toyaka toujours na ba image à l'appui. Atike la rabino peto, bolanda ba image Oyo ngai na yeli bino, ok? Alors, merci en tout cas, merci énormément na ba abonné fidèle au bazara toujours wana. On a posé tout ça, la promotion, il y a business nayo, il y a le numéro quelconque, tout les qui savent image à la chaîne Nabiso, n'hésite pas surtout de nous contacter avec le numéro qui est affiché juste là au bas de votre poste téléviseur. Alors, télévision et radio te bandeko, image el bosso tozomona, isa vie Zacle, Zakari Bababaswa, webi que non ya lobara toujours alobara toujours marambia solo alobara toujours bon mutu na point de vue nae il y a d'autres personnes balingara été il y a peu d'autres personnes oyo basepelaka na makambo zoloba donc ils ont tous les deux côtés il y a l'opposition et le pouvoir. Alors bobi kenga anazara juste au milieu du village nazanga sentimentaliste été ok nazara te non oh nga mutu ya boy nazamuta mutu ok na prochaine émission vidéo ya liboso ya Zakari Bababaswa boyoka mambalobi apanzine teke ya somo yami bale les amoureux de Bibiche Mbombo officiel yami bale ezali vidéo ya Jean Goubal yé papesi impression na boyoka te na loba mambalobi ti boyoka et yami ça tous les amoureux de Bibiche Mbombo officiel na rocher la bino image oyo na église, oh, je ne sais pas ce que c'est église nini, mais j'espère que cause à tabernacle, bazo sangisa ba offrande nyons, il y a tout le dimanche, bazo sangisa ba offrande wana, pour ba kende na este ba kende ko sunga bato yo, baza ba blessé de cœur, bato baza qui attaqué na ba guerre, ok? Alors, sans plus tarder, commençons avec la première image, la première vidéo plutôt, de Zakari, non, donc bananon na image ya Jean Goubal, alright? To bandi bongo, et puis to koti na image suivante, alright? To landa together, et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Bisonne to ana mbru. Tozo tika bo konzi na bato baza responsabilité. Tozo tika ba institution ezala gérée par bato moto yebi na biso peke ba bato mo responsabilité. Voilà, faut tenir M. Zawana. C'est-à-dire qu'il faut côté à bateau na bisika, bateau bazana carrure, et puis bazana éthique. Mais motosoki, asa leki ko samba ka moibi, boko zong se boko ndi comment.
Hein? Faut dire biso. Faut dire biso ezawana, c'est-à-dire que net ka moyibi chéri nangai, moyibi nangai chéri. Hein? Dans mon voleur préféré. Mon voleur wa bolingo. Moyibi wangai wa bolingo. Ma politique n'a pas mesquin. Il fonctionne sur le profit individuel direct. Ils ne pensent même pas à leur propre progéniture. Parce que quand on dit gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est aussi préparer les générations à venir. Mais ce qu'on a dit, ils ne pensent même pas à leurs propres enfants à venir na Bango. T'as bien. On a bateau égoïste au point, Yakobo ya na Bango. Bana bazana à venir te pour nini pour batata ba weleli kolia biloko ngai. Boumbu kaka. Boumbu kaka. Alors africano, il est temps que tu te réveilles. Alors congolais, il faut tant qu'occuper tout la mouka, tout la mouka. Tout la mouka pour tout le monde na boumbu. Il y a biso. Il y a boumbu à Mossouni. Boumbu à Mossouni et au sala que tout ça entre biso qu'on se trahir côté kaka Congo la ba voisin Mossoul quoi ba Rwanda côté kaka Congo na Mindele. C'est-à-dire qu'il faut tout la mouka. Toyebisaki Fati kokende Tanzanie te pour un cinéma mise en scène. Tout ça a raison. Tolobaki Fati kokende te. Fati akei te. Tomoni Judith Soumino akekuna Judith Nabiso ifalo mema mbasu ata ya 100 francs. O kabola bango na maboko. Falo mela mbasu à 100 francs. Po baye banenge kozale la. Ba Congolais ba patriotes na yeli susu lelo pour nga ngoya soki na sana ba information te me ba renseignement. Je viens vous renseigner sur la situation réelle avec tous les enjeux internationaux. Il y a conflit oyo na agression oyo, il y a ba Rwandais oyo bazo bunda ba troupes rwandaises et bundi avec des équipements polonais, avec le soutien de l'Union européenne, avec le soutien des États-Unis, avec la complicité de la MONUSCO. Oh bazo bundi sa biso. Biso Mokope ayant été infiltré par les accords signés avec le CNDP par Joseph Kabila à travers son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Raymond Chibanda, Tonga Moulongo, qui est en vie. Rappelez-nous très rapidement, accord Oyo Kabila signé pour la paix factice, Bati Kabiso Nye Ezanin, Totika, province ya Ituri, Nord Kivu, na Sud Kivu, na Maboko, ya ba Rwandais. C'est Kagame qui nommait qui il veut, avec ces deux pantins qui étaient là, Boris Narugabo, na Oyo Nani, Oyo, Azarias Ruberwa, Ouazaki, ministre kaka longwakate poste kaka ya affaires coutumières. Je demande au ministre qui a les attributions de bien veiller dans les services là. Il y a beaucoup d'infiltrés là-bas. Pour un nini, bazwa mabele, en même temps, baza déjà naba soda baza ko diriger. Ba loba qui peut que au moins la majorité y a ba commandant, y a ba soda, ba chef d'unité na 3 provinces wana ezala ba oyo Kagame aponi. Lelo mérite, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a Mounene Ezamoko. Et ça y a kolobake, ce qui te tiki situation oyo bana 94, et ça ko persister. To continue en 2025, to signer les sous ba accord. Ba Corneille Nanga banani tout ça ba koti les sous. To ko continuer ti malembe, to ko consacrer balkanisation ya Congo. Fatia Lobi, il faut que ça s'arrête. Malgré les difficultés financières, malgré la conjoncture internationale où ils sont contre le Congo, il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, les 110 millions de Congolais doivent être debout comme un seul homme. Voilà pourquoi moi je suis contre la démarche à Senko. De toutes les manières, ils ont mis en scène, ce sont des Congolais, ils ont pris l'initiative. Comme les Ouazalendo aussi ont pris l'initiative, moi je soutiens l'initiative des Ouazalendo.
c'est-à-dire de prendre les armes et de défendre le sol et le sous-sol de la République démocratique du Congo, l'espace aérien et terrestre de la République démocratique du Congo. Parce que la CENCO, avec le cardinal Ambongo en tête, qui n'aime pas personnellement Tshisekedi, Bazo Pokolabiso poudre au feu alors que les choses avancent. Bazaraka Abongo. Moi, je les considère comme étant des citoyens, un groupuscule de citoyens congolais. Oyo, Baza, anti-Tshisekedi, Bazo la démarche. Vous voyez qui vous voulez. Dans mon pays, vous avez Bamsou Baza Kouna poité. Ngakou Zak, na toni sa stade. Mais bateau na bazana bako toni sa même pas venu na bango, même pas ma parcelle na bango. Mais beaucoup kota la bango sans impact et sans idéologie. La démarche, bande connaît que démarche ya basango, et ça donc par élégance qu'on les reçoit. Pour bimater que bayambaki bangote, mais en réalité, Tshisekedi a un autre plan dans la tête. Le plan de Tshisekedi est basé essentiellement sur le soutien et la mobilisation générale de jeunes et de la population en général et des jeunes en particulier. C'est avec des jeunes que nous allons conquérir, nous allons reconquérir notre territoire parce que nous risquons de vous aller à libéla, vous comprendre un jeune en côté. Tout ça milieu, on mérite à Fati Zanine, mérite à Fati, et ça y a qu'on reverser cop au Yakouti. Il y a qu'on reverser cop au Salami depuis 94. Tant qu'on va kengo adondo baza banana commissaire d'État. Boyebi, baza très solidaire. Bande qu'on a biso wana, baza très solidaire. Makile la bango pe gangaka, baza très solidaire. Ya bango za pona ko teka mboka ko kabamboka. Bakabelaka à l'époque tous les officiers, toutes les autorités, basi et pana bango ba botel so bana, to se mélanger na bango, bana wana pe tozo mona ndenge baza ko se comporter na biso. Il est temps pour na ba congolais ya mibimba lokola nga. Congolais ya mobimba lokola nga 100%. 100% d'arrière, grand-père, 100% congolais de père et de mère, derrière, c'est votre tour maintenant. Il y a que téléma pour empêcher les Kambo et les Liboso. Bitumba yo ekosila na bitumba ya bunda. Il faut au bunda. Attendez quelque part, j'ai publié, j'ai aimé la phrase. Israël oyo nzamba pona. Azo zamindu ki po bunda, ba boaki nzambe. Congolais, azo bunda nako, azo ake koniko prier, nzamba Israël, asalisaye. Pas question, mi kono nzamba kambu ya bunda te. Pasteur, dans sa contre binoté, mais arrêtez avec votre discours là. Prière et coquille. Maintenant, mobilisez vos fidèles, réveillez-les, babouate la mboka. Il faut que makasi. Je vous convie à bien vouloir organiser en date du dimanche 9 février 2025 dans vos lieux de culte sur l'ensemble du territoire national, des prières de soutien au FARDC. Une collecte des offrandes spéciales sera utile à cette occasion. Le résultat de cette collecte sera officiellement réceptionné et distribué en date du 20 février 2025 par une commission ad hoc qui sera mise en place. Veuillez agréer, pasteur, l'expression de mes sentiments patriotiques, signé Constant Mutamba Tunganga. C'est passé à côté, madame. Quand la collecte sera finie, que les patients entrent directement. Oh là là, merci énormément à vous les abonnés de Bibiche Momo. J'espère que Bolandi Nyonso, ma vidéo, on a Chelibino. Au-delà de tout, ezaka likambo ya mboka. Parce que ma mboka toko lemba koloba te toko lobelango tina suka. Tina ndenge toko mona mboka na biso ekomi stable. Mboka na biso évoluer. Mboka na biso bitumba esili. Lobi na chela bino video ya Constant Mutamba akendaki na église ya Aseka.
akendaki pe na église ya papa Walesa. Akendaki wana po ba prier po na ye. Oui, aokende est. Azokende est po na ko soutenir bato yo bazaki ba victime ya guerre. Bato ba perdre ba membre ya famille na bango. Bato bazalaki ba victime, ba blessé de guerre. Bato baza vraiment bazaki touché na guerre wana. Et yango bomoni vidéo ya suka na Chelibino eza bazo sala cotisation chaque église et peut sa contribution na bango wana eza ordre et outil et pas ya ministre. Ordre et outil et pas na ye que ba offrande nyonso oyo ba kopesa. Donc offrande wana ba kozwango bazo memango na est. Oui, c'est une bonne chose. Ba sala bo église ezebele. Ngana sepeli vraiment na idée oyo parce que il y a des gens au bazo s'enrichir. Il y a des gens au bazo vivre bien mais bandeko na biso na est wana bazo zanga na moyen kolala. Natala ki image mo na TikTok bazo filmer koko moko boye ba eli bango ba bâche. Pour ne fiske ba fini kaka na ère ya mbula to na ère ya malili. Niveau koko wana bandeko sambela. Azo sepela, azo sambela. Azo remercier bato ba pese kapo kaka no fisc pour affinika kaka contre moito contre mbula ou mpepe. Koko wana sepeli sko bazo filmer donc et sengonaye et salinga passe. Je me suis dit mokilo ça compliqué hein. Et ça na mutu mususu aosanga 100 rand. Donc soko pese ka 100 rand ou pese $10. A kosepela la façon moko okoki ko imaginer te. Mais il y a des gens à luka $1000 et ça ba mususu bazo luka 10,000, ba mususu bazo luka ba millions donc vie est compliqué. Oh yo za nango o mona peut-être que ça l'importance te mais il y a d'autres gens bazo luka. Talaka mamona et sengone za po bakabele kapo. Donc bakabele kapo oyo ya kofinika. Donc je sens que dans mon kilo il y a des gens qui souffrent. Yo peut-être au monde que non, souffrance na yo, problème na yo, eza grave. Mais il y a des gens, soka betelioli solo na ye, yo mongolo ba que non, te ngana mie, ngai na sa bien. Moi j'ai aimé cette idée, il y a qu'on récolter offrande par-ci par-là, surtout dans l'église à Minene. Basali offrande wana, so ba osoba biloko kolia. Ceux qui bako somba ba nini ba don boke ko sa na est wana ba tombo boza wapi ape na Jobour na Afrique du Sud ba frapper pe bazé belé ba benga bango ba le businessman j'espère que boza est belé ndenge boza est belé wana est-ce que boko sa ba cotisation te beaucoup ça ba cotisation te bo sangisa ba mbongo bobike no o eza ya part ya bato Afrique du Sud bokende bien moko na bino akende akita sur le terrain akende kosunga bato ya Goma. Est-ce que initiative wana ko sala mate bo récolter ba mbongo pona ba ndeko na biso na basana Goma boko sala ngo pe il y a des gens qui ont l'argent et puis mbongo wana eza ngape lokwa ko sala au lieu ok kosala mbongo na ba nonsense ok panza ba mbongo wana na ba bar o kabela bato baza ba ingrat so mbongo wana kena ngona est kende kosunga ba ndeko baza kuna ngana mona déjà frapper moko akabela bato mbongo bo excusez nga eza terme to benga bango ba lingi to benga ba frapper mais ba businessmen akabela mutu mbongo kande bazala wana akena ba cancer ebet surtout en Afrique du Sud hein ba cancer ebeta marawana ake akabi mbongo 10,000 rand azo panza mais ka bato wana ba yeko tongo ote ba frapper wana musana na bango ezara ke soki akabeli mbongo après na suka ebisa binna mbongo na bwaka ki wana longola 2000 be longola 1000 o etikali ana zongisela mbongo nanga donc akaba pona ko impressionner mais ça ngo mankiona. Il y a des gens qui ont il y a de cela aussi au bakabelu après aux ongles les ndambu. Si qu'on est au sala batapage wana ba nonsense wana. Sungata bato bananzela. Na kati Afrique du Sud ba homeless bazé belé ba congolais ba o ba lekana. Je connais route dans so lekana moni
Congolais moko tantine mama donc na habité era moninga kabika oh congolaise. Babi ya moi si na sengi loko komela na zabe na sombi lipa na ozanga ya cold drink. Fona na mela mo eloko kabelanga na tali kaka ye. Otali ke sko bato ba jara bongo bazaka bato a umela na mboka oyo mais position ezati. Peut-être pe azola libanda ou bien vierata ou bien abimana ba sud-africains ba nyoka o ba tikela ba yombo, c'est pas toutes les femmes sud-africaines hein, mais la plupart o ba bimana ba congolais mingi ba se retrouver na nzela. Soko ba jara ya bato wana faut ko sangisa ko sala ba fond ko sangisa ko sunga bango à chaque fin du mois tous les hommes d'affaires ya Congo bosangisi ata moi 1000 moi 2000 bosangisi bosombi biloko surtout bato ba homeless wana boke boko sunga bango nyonso c'est une bonne idée. Alors par rapport à initiative au moins j'ai aimé n'apprécier ango et que ça la bien ndeye moko Constant Mutamba le ministre akokende kuna na est pona ko tala batu kuna. J'espère que Nagoma pe akokoma. Est-ce que Nagoma akokoma? Est-ce que ça munene, n'est-ce pas? Est-ce que ça munene? Toke ba Goma, ba Bukavu kuna, ba Ituri, ba nini wana kuna, et ça est belé. Alors ça sera une très bonne chose. Vidéo on a chez Liboso, il y a Jean Goubal à lobby. Pourquoi Mutusoki Aibi bozozongisa ye na pouvoir? Mutu Aibi mais yo ozozongisa ye lisusu na pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Elinga kolakisa nini? Mutu soka Aibi, il faut que longola ye. Alors j'espère qu'avec Constant Mutamba, mambo ekozala bien. Ekozala bien. To si seulement mambo guerre o. Ceux qui to silisi là siko il faut qu'on attend ya kokanga bato nyonso bayibi parce que jusque là bato ngo bayibi to yebaka te eye banaka mingi pete to kaka ba miyibi ata ba pasteur pe bakokotanga bakomwa miyibi te ba pasteur ba oyebela atanga komwa miyibi ba compliquer vie batindele bato babukele église ami to baka ba miyibi mais so miyibi bango eye banaka te oui bazali mais siko il y a d'autres choses au cours de la télévision il y a d'autres choses au kangi munono pour ça ko sakani ba bomayo au sakani ba éliminer yo yango batumi ba sakana ba réserve mais au-delà de tout c'est notre Congo biso toza ba lobé toza ba panzi sango il y a d'autres choses au cours de la télévision ah oui l'homme c'est ça ba secret de l'état l'homme c'est ça ba secret d'état tout de l'état secret d'état ou de l'état secret d'état. Mais au-delà de tout, surtout ngakutu beaucoup de niveau likolo, na linga kokota ko te mamba politique, wala za mamba pero luara, ba banga kate, aye wana banzi koloba, Amida, azaboye, kamere azaboye, alobi, soukalango ana parapluie, ay mamba zoloba. Ebi ke retour ko zongele, ay bi place ko simbela. Donc nga ba niveau likolo wana na zate nga na olobaka pour na petit peuple bato bazo zanga ndeti bato na est wana moi je vais soutenir ça ce qui s'agit ya rosala ta 10 émissions pour na soutenir bato à est je vais le faire nga na lobelaka le voix sans voix bato bakoka koloba haute voix te bato bazo souffrir biso nyonso pe to souffrir po nga pe na souffrir na luka ba matériel na luka ba caméra cano na ba projet na rosala na senga le pasteur wa lesa ti sikoyo message nangezo komata botindela ta vidéo opona bike papa wana kabaka muto ozo $200,000 azo pesa bosunga mboka boke kabela batu $200,000 bokomiselanga vidéo oyo epa ya papa wa lesa na bike ata rande ba réseaux sociaux te mais botindela attaché de presse na ye na bike ya koyokanga na posa bosomela ba matériel ata yo muto zolanda so sa mutema masomela ba caméra ya bien et ça lisumuté c'est pas un péché bato musuba mbongo na bango basalela ngo eloko moko te tu as ton argent mais osa nango eloko te mais il y a des gens qui souffrent oui au coach en église il y a pas de problème zo mbongo no cha na église mais yo ozo bois keloko kolia mais il y a de ces gens azolukata mai ya komela
na este kuna okosala mwa koli na yo te ata mwa $100 osombi ata il y a beaucoup de choses à acheter otindi yango ata na este otindi yango ata na orphelinat il y a bato mosusu ata okabeli aondimo te il y a des gens comme ça okabeli osaleli bolamu aondimo te siko bolamu abongo oui balobaka bolamu epolaka te mais eza na bato mosusu yo moko oza découragé ya kosalele bolamu yo ozomoneka moto aokabela nga deja namona moto mosusu aokabela moto en fait moto azokaba eloko mais apesi mokongo motu oyo bakabeli eloko wana akomi na otonga moto wango eloko amonika ya kopesangaka yango ope eloko nini yango ana eloko malonga te nakozanga mpe na bwaki yango ya sia mais nazwa kaka obi na fongoli munoko je me suis dit mais le monde est méchant moto abimisi eloko akabeli yo mais ka yo moto wana okomi kofinga moto wana non na yo otala na bi yonga na kabara si je suis touché na okaba na pesi na osunga mais si on a touché te na osalela sentiment te na okaba te mpo bato bamonanga na okaba te mpo nasepelisa motema na okaba mpo nasepelisa motema ya nzambe. Alors si tu es touché sunga bana Goma sunga bana ya Bukavu na este kuna il y a des gens qui souffrent pourquoi bitumba na moi 1 franc na yo na moi 10 francs na yo oko sunga soki ata na Goma eza musika tout autour na yo il y a des gens qui souffrent eza na bato ba souffrir sunga si tu es touché bien sûr en plus avant sunga il faut déclarer des paroles sur ça sur ce que tu donnes pour qu'il est ça compliqué et on la fois passée tando sola na petite sœur moko boye to sola na ye abi maman bibiche kosunga eza bien mais il y a d'autres personnes ceux qui osungi okabeli azwi mbongo abombi yango azwi mbongo akundi yango abombi yango na kindoki au sentir mutu musu osungi boye au marché. Alors parce que nous allons déjà lentement et sûrement vers la fin de notre émission en parlant des choses de Kosunga au bande konangai na bete la binoli solo moi parce que boyebinga na binoli te fonctionne c'est la famille to solo là to solo là vraiment on dirait tous en face likamo Kosunga oyo na ernazolo ba idée moko yelinga maman moko abetali solo alobi na ba réseaux sociaux amoni maman moko boye na mwana baleki ba osenga lisungi quand ndenge ezalaka bosunga biso il faut basala mwana opération patati patata to osenga bato mitema mawa encore bato ba biso bato mitema mawa tozalaka kaka mitema biso ezaka fragile soko omoni eloko abokomi sensible donc okoka te omona loko osala lisumu soko osungi te mama wana azwi numéro na bango atindala bango $100 aza femme seule na bana na ye maman a depuis atina $100 makambo esimbaka te makambo esimbaka te makambo nyonso bloqué musala ezosimba te maladi ekoti na ndako bana kobela donc amoni ki vie na ye ebascule quoi everything ezosimba te what is going on ndenge kosalaka eleki na ye en tout cas lisolo on dirait déjà na betango eye kosalaka eleki na ye abali na kini ya mobali quand ndenge ezalaka batindi contribution ya libala atindi contribution ya libala ya leki na ye na kini siko leki na ye mwasi ya leki na ye donc semeki na ye papa bango azalaki pasteur eri atindi contribution na ye pasteur on dirait papa na bango nde abandaki koorganize nde abandaki kosimba mbongo je ne sais pas mais contribution na ye mobali apesi mwasi te oyo eza ya na ngai tellement famille ya mwasi nde baréalisaka libala religieux mingi apesi papa bango contribution papa bango pasteur amoni enveloppe oyo wuti epa ya grande sœur ya grande sœur ya mobali ya mwana na ye waza na poto donc maman na obetali solo azwi enveloppe abombi abi akosalela yango te donc cet esprit ebisi koutilize mbongo te après libala nde sikoyo aye kobenga mobali ya mwana na ye abi te est ce que okotanga en contact na grande sœur na ye parce que nazwaki mbongo na ye nazwaki message moko boye nde pa lobi oh ça va y a pas de problème atie bango en contact et kosala ke basololi nde yebisa bi mama mbongo eka na moni yango nzambe alakisi nga eloko moko alobi
mbongo otindi mais finance nous a bloqué. Pourquoi? Au pesa sorry, excusez-moi. Au pesa qui mutumoko boye mbongo mutwana zaki na posa elisungi et mbongo wana oyo sindaki nde ba bloqué yo. Donc bato wana musala ba osala ba leka na internet pona ko bloquer ka ba mbongo bato. Donc ba bato misala mabe yo ko tinda mbongo. Ceux qui ont prié pour nango te mbongo wana ba kozwa ngo ba yibi nde ba chance mbongo na ba memi yango na sorcellerie. Ba teke étoile na ya mbongo ya mutu musu et pas ya mutu mususu. Ba nde na oka nzoto malili na simba mutu na bio. Ndi pa lobi effectivement papa na mona ki bat na internet ba osenga mbongo. Nde na sunga ki bango mais à partir wana nga mona remarquer que vie nange changea mamwezo simba te patati patata. Donc maman simbi mutu. C'était déjà trop tard mais avec Dieu trop tard et ça l'a raté. Nde papa na yedaki na ba prière après quelques temps, nde maman a komona ke ba kamne et a kofongwama. Alors par là je vais dire que parce que nous sommes pratiquement à la fin. Je voulais dire que Kosunga est bien. Mais ce qu'on s'est convaincu, Osunga prend l'état à déclarer sur le loco pesa. Bon, on a gagné dans pesa bout. Ce qui est coquin de pro est à bloquer baby sa misa nanga. Ça me ne permet pas. Na neutraliser puissance nyonso. E ko ya po bazwa mbona ba kangango. Ngana be sana mutu mususu. Akabela mutu mbongo mutu ana zwa mbongo, azinga mbongo, après azwi yango akotisi yango na nzoto na ye ya akoti yango na nzoto na ye ya akoti yango na sima la cimenterie quoi, quelque chose comme ça. Là, merci beaucoup, merci en tout cas, nous sommes pratiquement à la fin. Il y a une émission na biso. J'espère que Toyokani, nous sommes là pour s'entraider. Toyokana kato solo laka. Il y a d'autres choses, expérience mususu obino viva pour qu'on na ba commentaire o ngape na yebi na yoka. Na binoto solo laka. Alors, tout ça na pour ça Congo na biso ebonga. Congo na biso ezala mieux. Pour chaque jour, il y a des problèmes. Oh, saliboye, Congo saliboye, banzela bakangi, banzela e baby, o kotoyo, dollar emati, fufu emati, patati patata. Il y a deux choses. Nzamba sunga koko na biso, nde bazolo ba Congolais telema na hotel, na ebite Congolais telema. A telema ndengene. Par là, Batbalobarani, Congolais téléma, to se soutenir, to se soutenir, n'engeni, bostin, n'a pas soda, bakene, bunda, kuna, bazong sa goma, oh, nanga zui déjà. To téléma, biso to téléma, n'engeni, biso to ba soda, to téléma, n'engeni, biso to ba soda. Alors, merci beaucoup en tout cas, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.